fallait tout pakati Kovo pour faire le rôle à Obeta IRG Arena. Pour la bimisi nini. Jour à billetterie fongama ba bandi ko somba. Donc pas boum ça ba tu image wana Kovo. Habia otika tante. Donc ça le boya ça la bo. Au salaire de mission tout le monde faire félicitations le bibi de mission faire félicitations. Mutuka. Donc je vais pas me actualité. C'est vraiment un fallait assommer. Oui, bien moi assommer na. Ngana le mutuka na etenga bina poto ba tosomba mutuka na crédit. Mutuka somba na mutuka na crédit. A futinda munda mutegela wa futanda munda. Donc boso yango na relax na TV. Puis candidat ça rien option de triplan. Hein? Tu rebête en vendredi, samedi, dimanche. Adidas Arena. Tu triplan. 9000 places. Tu triplan. On va s'en embêter en 3 jours. Tu es bisé qui bino makabo. Fais la bête en 2 jours hein. Na ebisi yo David, ngana isa okani tokozonga awa. Na concert wa liboso les gars, na isa David tokozonga awa. Faire de la bêta double Adidas Arena. Et tu fani beto muni Ranson annoncer biso que Obeta soit Arena mais comme si Ranson Obeta on va jouer mon corps monité que au ça la moins bien il faut que dans moi triple. Biso to wela makamba 2 fois te ba 3 fois ba nenti. Pour bato liboso ba banda ba double concert et peut ça impact dans kati mboka za biso. Ya mona depuis to beta Zénith wana histoire à Zénith et si la kana monde la OK, ouais Ranson. C'est fini pour les Zénith donc si la partir avant nous on compte. Batunde ba yaki ndete contrat ba yaki to dia ba to sombe ba billet ba yaki. On sait qu'on fait le mener na kantu. Ba sombe on ba billet. Ba sombe billet ba yaki. Bateka moi ndam pour moi ndam 16 personnes ba kotaki. Moi ndam buda ba kotaki c'est bon, keneda bien. Ndam combien? 16 personnes, 16. Mais si on peut tomber à 16 ou si on peut tomber la caméraman bazaki wana ba kotika la beba. Ko fait le ça qui piaka. Oh. Mbula banda 21. Bon, toke na mukuse. Hein. Mbula muté empêcher que betate. Bon dimanche tango ese bat baya na bango ba yaki te pendant que to benga na bato ofele. Kasi tele oui ma c'est zaki mbula. Le moi c'est mbula beti. Obi ke bato bayete po na mbula ba to pe sur raison. Obengi si bato dimanche. So dimanche bato yaki te po an. Mais dimanche peut salir na deux, qu'on fait le midi, à ben si batou dimanche, mais à ben si concert te ti sikolo, batou pende ba yete, la chose ah oh. Tout ce qu'on peut même vieux temps avec na santa bien. Et moi bazo simba et pas mère. Non. Ah nzambe tala. Bilo comme le bon français va toujours me sommes dans coup fait le zone Angola. Bon ma problème. Si bien y'a kana moi te ka ba mise ba tikali ya zongi, y'a que traitement vers zobela. Potika ko forcer battu. So moni mutu a Jésus pour ça. Si on a zoka moi, si ko bo so ki na loin de sala mabobongo hippodrome. Pour moi déjà tant makambo zo sala ma déjà boye na ba salle wa mikie et puis Afrique. Bongo beta mbule beti. Oye na aéroport ba toke zo ba journaliste. Faut sentir que ba si moi zo pesa ma ndiye ba fan baza vraiment de sous-souté. Hein? Ba biloko ba moment muta profiter ko luki na ta journée wana chana te lo moko boye kanango. Ndeti pona nga déjà journée quand ndebo kende ko zo na aéroport tant moi déjà ta 5 bana basi ba dati ba polo na yete. Anga za da d'ici. Faire auto ça une émission na yete tellement ba passer pela une émission na makasi. Ba ça les formes ba misaka mutuka po et ba actualité faire. Ah mané. Mais quand yo le bina so mutuka ba to so mutuka. On se comprend. To pandi di sous be moninga. Joka ouverture ya billetterie na yi. Ya sala ya njare na fabrika. Au quartier du Sokovo. Donc zo li la moninga yo karaté. Donc merci beaucoup, mes fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. Roland émission à Vino, donc on est sur www.idéologie TV, David Wembe, Masolo ya Balabala, comme Dab, Nenem Sarabino, toutes les choses qui se passent en Angola. Et c'est na David Wembe na Sarabino Ango, na Betra Rabio Masolo, Nenini, et c'est pas ça vraiment na Mboka, Oyo, Carlos Cabalo, Kota Masola Balabala. Et pour ça, là, bien, malgré tout le monde qui est aux qui manga trop. Pourquoi? Carlos Cabalo, Zalaga, na David Wembe, et pour ça, là, bien, merci beaucoup, n'a pas tout David Wembe, n'est pour ça, là, partage, wana, ba commentaire, botaka, ba j'aime, wana, et ça, là, ma solo, ya balabala, bien, tout ça, wana, na, affiche des sénateurs, commandant breveté, moutou ya bien été. Na plateau Balabala et avec Atisha le sénateur, on va essayer de parler à long et à large. Marambutu Ozo le Ganangola, Marambutu Ozo le Ka, na musique ya Congo. Beaucoup en confiance, beaucoup Zala de cité. Atisha le sénateur, Wata. Wata David Wembe.
bonne santé. Ouais, santé kitoko vraiment. Santé kitoko quand nous sommes malgré tout. Na utaki na ba kobela mais na minute vraiment nous autres zongi bien pour respecter pena kir na meli ba kisi. On a sentir vraiment très bien. Adresse les sénateurs par rapport à l'actualité, Weranson Azadaya na Kinshasa, adresse les sénateurs au moni maramno so tout ça na niveau Europe ndengeni pour la minute Azadaya na Kinshasa. Voilà, le roi de la forêt déjà n'a profité qu'on peut se bambote Kota Zali donc le basala qui retourne à Kinshasa. Donc ba fanatique basala qui vraiment na esengo bakende ko yambaye ba yo belé abatu basala qui na aéroport wana donc bakenda ki bayamba ki artiste na bango balingaka mingi wa uti ko sala bango fierté wa pesi bango elengi wa la kisi batu keno concert ba beta yango bo pa pande ko beta concert bien te asala qui retourne lobi na Kinshasa ndenge ba fan na surtout ya ngé musique maison mais bakendeki ko yamba concert ne babeta rango le roi de la forêt kende ko la sabatu ndenge ni babeta concert donc ndenge ni faut concert ezalaka donc ala kisi batu na niveau ba concert batu balingaka na poto donc moni lelo depuis concert ane betama donc créer ba polémique ebele batu belé babeti ba concert ya ba sala minene mais sala polémique a boyete et luka ba analyse le roi ya bisote concert na bango batu babelaki liboma le roi ya bisote beti na 7500 yango nozomona ke après concert oyo tozo ko annoncer le bino prochain concert na biso eza Adidas Arena donc tozo ya na biso malem mais le roi de la forêt ça les retourne ya kimia ça n'était ya matalana ya kowelela ya matalana ya koluka biloko so na titre ya penda titre ko koma côté batu balingaka adresse le sénateur na asunto ya Adidas Arena to dit que faire gola batu baloba gidara balabala ke faire gola atikaki déjà Adidas Arena ndenga likolo faire la bêta double Adidas Arena et to fani beto muni Weranson annoncer biso que au bêta soit Arena mais comme si Weranson au bêta on va jouer moko monite que au sala moins bien il faut bêta moi triple biso to wela ba deux fois te ba trois fois ba nenti pour bato liboso ba banda ba double concert et pesa impact na kati mboka za biso et on a depuis to bêta Zénith wana histoire à Zénith et si la kana mundela OK Weranson c'est fini pour les Zénith donc si la partir avant vous comprenez double Zénith alors bisa mundele Weranson c'est fini pour les Zénith le batwa ko beta ngoli sous mais pour mon appel Adidas Arena so la beta ngamba moko par rapport à faire hein au moins c'est biso to so wela c'est to beti mon konde la kisini et là c'est que dès to ko quitter o eza beta de salle remplir salle kitoko c'est pili ça mokili to ba sala neza la raso ba comment sentir déjà que étouffement va besoin place on demande en batine na rababi que non il faut et comme 2 jours so mamoni ndenge to koteka la billet ce que billet na biso net mikolo to comme na système ya volant hydraulique na nini volant hydraulique na nini na ba billet so déjà comme ki mbango mbango ba ko bisa biso to beta ngo deux fois ça 5 à 2 fois 2 fois ça 5 à 3 fois 3 fois les autres décidé dans le roi de la forêt mais depuis Adidas Arena biso to triple en hein to ko beta ngo vendredi samedi dimanche Adidas Arena to triple 9000 places to ko triple Weranson au bêta ngo 3 jours tu bisa ki bino makambo faire la bêta ngo 2 jours na ebisi yo David ngana isa oka nini to ko zonga awa na concert wa liboso les gars na isa ko David to ko zonga awa to zonga awa wera ko toni sa sali wana wera boy to zonga wana to zonga donc wera pe awo triple en opé eza makambo biso to beta ba double to banga raté to beta pe ba triple to beta 2 jours avec plein de ah au moins que ba tout ba niba meka moko zo simba te mais biso to beta ngo 2 jours toute la histoire vraiment c'est ça David donc selon la diche Weranson parcours na niveau poto et ça récite nenga donné Kinshasa bon mais réussite totale donc et puis bandi eza débit il faut comprendre que on a débit bato ba sepelate bato ba sepelana na biso te na biso eza na débit donc le roi de la forêt da zonga na biso ke ba date miso bato miso ba retirer ba date au moment te ba orchestre miso se ganga ki mais jusqu'à présent bazo tia date te orchestre miso mais tu veux que na ba avril là faut ba stade de France beta tu veux que na avril là faut ni ne beta mais tozo ka sous stade ay na minute to yi ga ne tu dis que mutobeta na yenja rien à faire et puis na dom kuna tu dis que héritier pas signé bato bazotia susu bato mosusu baretirer badate na bango baconseil donc ezongeli ya were eza bien te so conseil bato na kobeta bato babangisa bamisien oyo babanga wera bato bazwaki ntan wana ntango phénomène
phénomène combatté salama qui bat comme c'est ba wéro ndé ba camarade na ba bato comme ko ndé ba wéro bango ba l'équipe ba wéro po bango ba zobeta loko ezaki non na privilège ba tumsusu ba beta mais les lorsque phénomène combattant et si les loko musko ministère zobeta na ndenga calme bundana na ngoti bundana sala susu que la sakaka ke batu ke non yonde mutu so yobeti te ba tumsusu ba yo so ko beti ba tumsusu ba beta te sko comme sko beta ba ninga ba beta sko l'autre ba qui est le meilleur na zo kokati c'est comme quand on se coquille tant on coquille si cool. Merci beaucoup à toi, mon boss, les petits et beaux. Mon boss, les petits et beaux. Mutatambo la rapendana visa, mutako taramagamba bat. Place yoza, soko bendiye. Akoya a résoudre des problèmes na eux. Boss, les petits et beaux. Voilà mon équipe belé. Boss, les petits et beaux. Yo pena, voilà mon équipe belé. Voilà mon pene belé. Tout à maçon là, voilà. Et pour ça, là, bien, parce que bon, on a boss Gilles Caillou, le signataire. Donc, bon, on va signer bah, plein. Donc, Moïse, frère Moïse, je peux dire, Tinda va tout porter mon dos finalement sur la balabala. Tout pour terminer les noms, donc, écoute, ma sur la balabala, et pour ça, là, bien, à tous les sénateurs, nous, tous en Angola, pour faire le midi, à Angola, et Sénégal, livré concerne le 8 mars, et Simbagité, pour Namboula. S'il vous plaît, bato balabala. Kofi a bétali concert le 8 mars pour Mboula Moutou et des concert wana bolo bateka saki mpiaka pour ezambula ndi Moutou et bébé saki concert et concert dali ko tsango et comme le 9 dimanche wana ndé et beta makité a dit le sénateur au moins on est réuni makam susu ozo simba te faut tika makam susu ozo comprendre comment na suka il faut ko lâcher déjà na ko bisa David nous avons parlé en Angola, on voulait bêter, on a battu en Angola, mais jamais on voulait bêter le 8 mars. Le 8 mars, c'est le gars qui toque. Le 8 mars, on a tapé qui m'a bêté, ça l'a rappelé. Le 8 mars, on a attaqué du coq à Tchelibaya et qui n'a qui toque. Parce que le 8 mars, c'est quand on est né au Béba. Nicolas m'a bien et même les malheurs, tu n'as pas fait bosser, tu vas avoir pour ma battuté. Mais on sentit que malgré tout ça, il va faire bosser, il y a un mec qui m'a battu dans Kimbangu. T'as des mots qui la yamba qui bat na kamama. Ouais, concert t'as na kamama. Ouais, pas déjà moi 16 personnes nanda mbuba kotaki. Ezaki ba journaliste bazaki 7 ou msone tikala ke bato ba futa bi nanda mba mutu moko. Mais siko eloko zo kamsanga biso to biki ba porte nyonso. Ambiance ya Luanda ya makambasa nini ya journée de la femme e bandaka ba 12h 11h ba bar de jeux sotona. Ba ça no ba to beta ba concert 18h 19h funga madaba ba so kota. Si on a landeli bien boule bandeli 21h, comment fait-il? Soit on a dit que boule bandela à 17h, ngeza bien. Boule bandeli 21h. Confirme mais ça qui piaka. Oh. Boule bandeli 21h. Siko toke na mukuse. Boule muté empêcher que betate. Bon dimanche tango ese batu baya na bango baya kite pendant que to benga na batu ofele. Kasi te le 8 mars c'est qui mbula. Le 8 mars mbule beti. Obi que batu bayete pour Namboula boto pe sur raison. Obi si batu dimanche. So dimanche batu bayete pour an. Mais dimanche pe sali na be ko fait le midi a ben si batu dimanche mais a beti concert ti sikoyo batu pende bayete la chose ate concert beti makite dimanche o legi piaka. Batu bayete. Oh ba mama ba ngana ba vérité tant baye le premier jour ba moniki mabi salami. Ko batu tout wana so na poso beti ba concert. Mbula ne bete makasi me bete mbula ya mbala moko oba mbula yake bete ma pe kiti e kati pe mbala moko ba mbula to bete bete katiti eze mbula oyo yake bete mbala moko pour mbula beti est-ce que uko za pena patience mbula ndenge sila ngo so ba 21 30 ba 22 ko ka pe ko chaba pe ngaba yana bango bete ba tati ba 22 ba ine ko kati na yo bo sigolo ne sala ke o kata ba to ya lisuste ba to no futumba bien na ba ke to zo mela suka ngo quit ne so to ke sisi la kuna. Mais là, vous avez complètement vieux temps avec la santé bien. Et moi, je suis pas mère. Ah, Nzambe, t'as là. Il a comme le bon français, je me suis dit que je suis en Angola. Bon, ma problème. Si bien, il y a un moment, tu as mis ça, tu as mis ça, il y a un traitement, il y a un traitement. Tu as forcé, battu. Si on a un âge de pour ça. Si on a un cas, moi, si on a un cas, il y a un loin de ça, bon, hippodrome. Donc, pour faire le midi, ndenge makambo ekomeli na Atlantico yango pe ekomeli na lipoto na lobi tango ekomeli na lipoto na lobi boye soki kuta Atlantico sala mokie na Afrique ebandi de 10 ans bongo hippodrome eza nzuma kunene on se comprendre donc David
Bilo musu to pesa ba vie conseil. Au moins là tu boye na mutaza na ita o asa ezali ki malamu te. Zelo mboka pe ko important. Biso to fanda na mboka oyo to fanda na mboka oyo ba le 8 mars beta ba le roi de la forêt ba beta ba concert ba beta ba concert le 8 mars dans mon mbula ti. Mais première fois na mon mbula beta. Les autres c'est d'abord signe moko ya bien. Tout le monde ba signe tanga bandi ko il faut déjà ko ba da proposer ma ramsus. Donc il faut faire attention pour la moni na kimbangu malgré tout mbula me fait bosser beta ba passer qui na bango. Tadi abete na kama mabati bakotika na mbula bomba koti ba yoki na bamundule. Non mais oyo ba pe Atlantico format nango façon ba salela ngo. Donc mbula sozo beta e komoda batu ba kopola. E komoda ngeni so ezara yo kanga ma e komoda. Non, ezaro kanga ba tol ezabo. Mais en panzi bo mbula ko kota ko bepsa batu ko bepsa bilama ba ma le 8 mars c'est pour cela. Bon 16 personnes na ba kota ki ba pola ki tende. Moi 16 personnes va contacter 16 personnes. On fait le côté à 16 personnes. Quand on a 16 personnes on va contacter ba fada ki ba pola ite. Mbula ndo ndeta na mo panzi ba to ko ya ka suki kana ba katikati wana. Abeta conseiller na 16 personnes. Comment si on va futi mbo moto sa ndingi ko so les équipes vont monter les 9 bengi ba on va faire qui te konani. Non ba les 9 batu bayaki. Les 9 na concert ko fait le midi batu bayaki mais bazana information malonga te ba yoki ka oui concert les até. Pour moi déjà tant makambo zo sala ma déjà boye na ba salle ya mikie et puis Afrique. Bongo beta mbule beti. Oye na aéroport ba paquet zo ba journaliste. Il faut sentir que ba si mo ezo pesa ma ndiye ba fan baza vraiment de sous-souté. Hein? Ba biloko ba mo muta profiter ko luki na ta journée wana tchana ta lo moko boye le kanango. Ndeti pona nga déjà journée ka ndebo kende ko zo na aéroport ta mo déjà ta 5 bana basi ba dati ba polo na ete. Anga za da d'ici. Non. Voilà naza contre yo. Na lobaki on na masola balabala. Ko fait le midi. Taso oya kitaki na aéroport ya sika eza un peu moins difficile batu bakende ko yamba ye po eza musika eza nganzela mutu batu bayeba ki programme wana te batu bayeba amoyawa bayeba makasi bongo bino bokende ki ndenge nini biso avec nde bayeba biso ka oui avec si bayeba avec un concert ko fait le milieu au kitana papa so za na goshi so za na batu bosala ko organisation mutu akobimisa mbonga bisi kozala emimi ne fils kata 50 personnes bage yamba yalo wa biso le so le roi de la forêt zo kitato bandi motivation data okitela kuno senti déjà to kobenga boluka bisi moko boto louer to kep na makon to louer bisi oyo kende kotika biso so ngisibiso tebi ka okita ero to kumbani to keipa to zuye to yambiye amoni mo ba polo na yeba nini akia yuana to songi na yi ngolo bani ko fait le milieu na mboko kana batu te makambo zo kende susu bien te ko fifi basate na ngola bazala batikala bato okitanga ba photo ay kanga photo na mamasi ay kanga photo zame et puis bazo mena effervescent na effervescent bien on doit effervescent parce que ça mena ba tchana mai azo mena ngo trouver santé ça bien te faire batika ba fane nan au moins mutaza grand atelo que ça brisque de na tambula ba ozela so ezaki ya batanga ba zela sambula mbula nene ndo ta bongo na Atlantico mbula 1 heure d'ita ba ngala baza wana po kofia beta concert mbula 1 heure baba pola mbula 1 heure d'ita et vous milité et betaki makasi be vous milité betika ikati non c'est donc c'est le ko fesa ni pia te hein c'est le ko fesa ni pia pona mbula te ba ndo ba yaki ndete concert ba yaki to ndiba to sombe ba billet ba yaki concert ko felo na Atlantico ba sombe ndo ba billet ba ndo ba sombe ba billet ba yaki bateka moi ndam pona moi ndam 16 personnes ba kotaki moi ndam ba kotaki c'est bon keneda bien ndam combien 16 personnes 16 mais si on peut tomber à 16 ou si on peut tomber longue la caméraman bazaki qui wana ba kotika la ba 9 je sais. Merci beaucoup à toi boss Benvindo Aigle mon compte visor na kata congolaise wana donc mon dit secret à visor na kata congolaise Benvindo je confirme avec force hein kota vena masola balabala et ko sala bien to zaki na yo le bifo ngana dit surtout kota na congolaise mais la comprendre était bobengi pété donc benga biso Benvindo Aigle congolaise donc dasimi visor na kata congolaise wana azolo de la boss Benvindo na congolaise mon compte visor mais téléphone ils ont un problème wana nga mais yo tibonga na ngala bomba o makinga après émission
Il faut comprendre que iPhone 11 quoi qui viseur et ça la terre. Boss bienvenue mon compte viseur la carte congolaise alors quand on m'a sola balabala et que ça la bien chose na posa viseur boluka bienvenue. Ah aigle mon compte viseur benda azara moko na congolaise wana boki n'est pas là et que ça la bien. Attends c'est pas par rapport à l'actualité. To famille boy to moni fallait pas assumer voiture à sika et ça dit bien. Bafani na ye bazo se pela ba publier ngo on ndenge ni ça sénateur na profiter ko pesa mbote David Wembe foka makombo yo babina kati États-Unis muto yo o Donald Trump ayebi abenga ki pona kotuna ndenge ni ba congolais bazo marcher na mboka le boss Shadrack David Mokonzi yene mtu asola na Trump babi banda to yeba ni 2 semaines matinde nga 42 code banda to yeba ni nga 2 semaines mais 42 code wana shahara nga Shahana yo boss Shadrack David Mokonzi donc faut boire kaka tanga na zato boaki otindi nini tango boyeba na ndeko solola donc grâce à ma petite sœur propre Ritiana ma vie tu maman ya Nati ngama Ritiana ma vie tu moi c'est qui toko ya pemba leki ba fille tout bazaka na États-Unis maman na Nati ngama donc yene mtasala kina yeba le boss Shadrack David Mokonzi donc bambote na place aux na state kuna sans oublier Obed Mavitu bambote na place aux ali et puis Olga Wata bambote na place aux ali donc David toko continuer na biso musique eza matalanate musique eza na matalanate to betande musique mais musique à Congo pe na kana bakara musique à Congo pe na kana ba bloko wana omoni mututu na poto azwane crédit na mutuka eza na normal mutako zo pe crédit ya futi avance etikala zo futa ndam pati wana fali asombe yo bengi ngoge asomi na ngana lobi mutuka na etenga bina poto ba tosomba mutuka na crédit donc mutako soma na mutuka na crédit afuti ndambo etegela afuta ndambo donc boso ya ngona relax na TV ah Seigneur Jésus vous comprenez tout le monde et ça va prendre pour l'actualité tout le monde a ekuna faire auto ça na émission na tellement ba passer une émission na makasi ba ça les formes bimsaka mutuka po et ba actualité à faire ah bana mais kasi yo lobi na so mutuka ba to so mutuka vous comprenez to pandi li susu bo muninga joka ouverture ya billetterie na ya sala ya nja rien na fabeta au kati du sou kovo donc zoli na muninga yo karaté donc ade je gagner fallait tout pas kati kovo pour faire le rôle à obeta ya jarena te pour ba bimisi nini jour ya billetterie funga maki bato bandi ko somba to pas bungisa bato image wana kovo Abia otika tante donc ça sali boya osala bo osala ke mission tout le monde faire félicitations le bien de mission faire félicitations mutuka donc je ibaka mudinga actualité nzambe yango banda to zongi poto wana ce deuxième concert na biso bato babeta so ba concert bato bandoko maka kotinda ba disque bato ba oyembaka bato ko maka kana bato ko mosaka disque concert ebeta ma lisuste na poto na deuxième concert na bino nde sala muke biso to kanta ki boke mwana sala likolo David oyeba bana bala nde balobaki oyeba ba pluriel banda na combien na date bo siko 9000 oza muke nene ce pluriel banda na date ta baloba muke na feza eza pesa sale moko ya mutu moko pluriel banda na date bango babanda ba concert na ba combien babanda ba concert ba place na 2500 banini lelo ti ba ko makuna to biso da to beta ba sala minene to beta ba nini ba to beta net nini Parc des Princes ils en a plus de 40 000 personnes ils a stade ti lelo ba Paris Saint-Germain beta lango bale biso to beta ngo à l'époque ba 99 si vous voulez beta so ma solo ba sala to zana ti no ba solo wana de vraiment donc ils ont ade sénateur to beta ngo ngali mani ngolo bala matutu ya balabala o balani yo batutu ya balabala bozala toujours branché bozala toujours à la page toujours na chaîne na bino bolingaka mingi bo s'abonner lisusu bo commenter bato bafinga biso sala biso bien tant to ko boto comprendre que musala ezo kende kitoko donc le roi de la forêt aza na mboka nga bientôt je crois les 25 heures déjà na yosa na Kinshasa wana pona ko ko sona na yemo mokonzi po tozo chancer sur stratégie au bientôt na octobre toza sona ndu le tour au délégation pour mona ba triche sénateur biso to ko sala kuna donc voilà na poto nanga déjà ya poto nanga kende déjà ya Zénith ratakati o ba pesa biso visa te biso poto to lobela na poto pourquoi pas so les orchestres nanga et ça va na biso sala makambo poto pona ninga ba banga so na ndaki de poto ata lobi no kende
nazaka déjà na bato lokola Patrick Imondo qui tout travaille. Imondo qui tout travaille. Patrick Imondo qui tout travaille. Et c'est l'agence, moi ça fait ça qui nous mal les lois et puis na passeport l'autre va viser côté. Pas Patrick Imondo. Ndoka kwa pena la Congo abineli mutu na tongo pena ke tika passeport viser côté. Donc c'est l'agence que non oh mutako sala mabe même criminel kuna nzamba tika ka visa. Donc kuna nzamba PC fort na qui tout travaille mutu no sans visa dans nazarada na qui tout travaille à ça na kende. Na kozona zakana ba boss les petits ebo babi mutatambola kana cacher visa na poche donc soki na kutani na ebo ya solution abeta mamoro vous comprenez donc ils a passé là je confirme makamba poto to zakana ba champion David le boss bato ba simba voyage ya kati ya moro hotel mobile komisi nzambi chara wetu mobile momba so ala tibilamba chanzana mutuka couleur vous comprenez donc champion David le boss. Les boss. Donc, si on a pas ça voyage, on a reconnu déjà. Donc, on a reçu que ça. Bambote na mingi na moni bongo. Prophète Blaise Manzambi azana katamboka. Donc, Bambote. Prophète Blaise Manzambi. Et puis, FCC Mobimba na moni bongo. Paulo de Santos guerrier. Babi mutakota makamba bato mutazora bambongo na yachaka fo bato bakende poto. Basala kabongo na bodu mata de l'Union européenne. Bote tina poche Bambote na place aux alliés. Kraben Willy Musika. Na Brésil kuna bambote na place ozali na moni Jonathan Mativu et puis Aléon Mativu Abigail Mativu sans oublier Abigail Wakams moi si de pas comme poto ba changer ba kobenga basi na ba komo na kati ya Paris wana grâce à Abigail Wakams moi c'est kitoko ya molai ya chocolat donc bambote na boss Simon Rambo nzazi na maboko mutaboti saka diamant lo ba fruit na nzete bazaka bongo na président je reste que bien Bambote na place aux alliés. Triple président Papi Mavinga. Bambote na place aux alliés. Azalaka bongo na le boss Adolphe Ntimba Nordezo sans oublier Poutine le Pichun Nzembo. Na boss Kelvis Nkoyi place aux alliés. Donc pour la construction qui s'en a zongi bongo na boss Shadrach David Mokonzi les suspects du monde moto abang sarana président. Boss Shadrach David Mokonzi. Kota balabala. Makosula balabala déjà. Kota balabala. Allez na moto. Il y a l'équipe Batutu. Tara to yeba ne des semaines mais 42 codes. L'équipe n'a pas moto yeba sans oublier là Willy Pessel 9 en monde les places aux alliés Bambote na yo. Plaque à Dabanda, place Batalia Kabiloko Sika Biloko ilala na Arkate. Ba balia Kabiloko bazobo mozoli ngulu babomi sikoyo. Ozoli ngombe batumba babomi sikoyo. Vraiment. Ozoli pêche azo di manama azo ninga na tiba zo na planani na libaya bozo mona mazo ninga na mwa muki. Ah tulia Kabiloko yo ya sika. Vraiment. Plaque Dabanda okokuta batu tout bazalaka wa sans oublier matondo lycée. Bambote donc batu tout balinga rabiso Bambote na bino to yebi to so to bosani nani. Donc c'est tout le monde Bambote to yebi que to bosani mututé quoi. Donc la prochaine to kozala David Wembe to koboa rande to mesala koboa rabino quoi. Merci. Merci beaucoup à toi, maman Jocelyne Diakese. Maman Jocelyne Diakese Souzia. Thème ya papa Cédric Souzia. Bambote na place à Zali donc ne so battre la biso maman Jocelyne kitoko. Donc bato bena balanda biso na niveau ya Mbanza Congo donc tozala kazala na bango bena. Na Mbanza Congo balobi poto yebi bato ebele bazosomba ba piruka mais tango sanoli 3 fois ikomi lokola biloko oyo batokisela o babenga nini makasa mbila ya nini ya musaka banabenga na nini na Congo makamvuni ta niveau sikoyo epa ya Priscille ya piruka so oza pele na Mbanza Congo de soko sombi piruka kuna ato sanoli 250 fois ezaka lokwa mai ta niveau tobengi bino nyonso na ndenga Mbanza Congo luki kaka salon de beleza Priscille ya piruka wa kitoko ya Brésil ya Inde, ya oyo mboko oyo sala section oyo zo tutika ba peruka bien boyo. Vietnam donc tango kuna fa. Pas Priscilla. Ouais mais na cop na e. Ai bi secret ya peruka. Bazaka kabongo mingi na mama Kita. Basala o on ezaka loka ba na on ba Abuja. Ozi bela peruka pena ba do sana ne lo ngamo se ko motenga. Bazaka mingi bongo na mama Gida. Mama Gida na biso. Mama na Anya. Ça biso bien ko ya ba na plaka. Na ndenga balabala siko donc na Mbanza Congo pe batala ka biso batutu ya Mbanza Congo. Yannick Nginamao, le patron. Yannick Nginamao na kata Mbanza Congo kuna. Hein donc beaucoup de masola balabala et ko sala bien na gelo, masala nga gelo, hein. Yannick pesa gelo bambote belé. Magado finanga, Yannick Nginamao, yebisa camarade no gelo,
beaucoup de venant masura balabala et ça la bien ingénieur Dandi Mbenza yo ko lingi mbanza comme fort ingénieur Dandi Mbenza donc voilà mon légué belé beaucoup de masura balabala. Merci beaucoup à toi boss Fabrice et boss Bobé trappé masura parking pour boss Fabrice et sera bini bena au senti bena que oui le retirer miana Fabrice hier kota masura balabala et ko sala bien papi ngonzili ozo sa position de la masura balabala ozo sa position de papi ngonzili pe sa position et ko sala bien ba tout bolinga la vidéo menga na linga bina trop donc bola muleke belé boko ta masura balabala et ko sala bien José Mboyo ça c'est José Mboyo ça pena na c'est sola na da vidéo mbe et ko sala bien joue on a un problème sérieux na David de Wembe joue on a un problème sérieux na David de Wembe donc on a ça avec vous vous abonnez massivement moi va partager vous partager vous commenter vous aimer et que ça la bien mais ça a dit sur les sénateurs à lobby ça engage que lui est allé dans on a été pile le top belge na benyo ya minga te pile le top belge il est le top pourquoi malgré prêtre la live donc il est peut en live donc déjà donc atikala qui a foutu la 10 personnes banda qu'on a Portugal pour pas que na Portugal il me foutu la banda quoi que sur la France azoli ba parler si vous avez singa mission ici na comprendre zone azate le roi bato msola bota viena yo bona biti botika vikimia aide no bande ko baza kona msola la balibanda msola la ba tour le bâti. Koko Malek a prêtre très fort. Bientôt, Béba Sikazo Botama. On a ça avec vous. Ciao, 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 la famille. Ciao.